babenga wana bandako bandeko basi bayebi kovanda na bato te bandeko basi soki omipesi otali ke obike non mwasi oyo na osepe na bolingo moko oyo nano eza vrai oyo biso toutango na Kinshasa ya basheri ntango towana bapremière seo badeuxième seo babolingo wana nga pendant la maman de métis aux cheveux bouclés ouais les avis privés là na kotaka mwa muke jo mo balinganga ane pe mobile kitoko oyi place papa vanda kokoke pe otikili bana eza pasi parce ba mama ebele ba na kati ya mboka oyo na osenga ba mama ebele ba wala nanga ebozo exemple ya mama ya biso mama ya Daju oyo un témoignage ya Daju oyi témoignage ya mama un vrai mama. Pourquoi tu as ba maman ou bien papa na tout na yona? Pourquoi ça est-ce que téléphone non numéro code des années? Pourquoi tu as code na téléphone? Ça rapport au sécuriser téléphone. Oh non. Non, mais pourquoi il faut les code? Non, c'est pas dit pour te dire que c'est pas dit que ce bail au cas whisky faut bouca malamor. Non, il faut te maîtriser parce qu'aux adjo bon, papa nanga pas na aux années bien, aux années vraiment bien. Aux occupés, aux olambélés parce que bah c'est pour tout le monde na banque. Aux olambélés. Et on y sort au PC na klanda kuna yo ba na yo ba yebiye au trompaquete. Mais mi belle ko ba tonda na bangote. Ba kenda ka ko linga basi mususu. Makila no tika makila no mais baza mingi te. Ba mingi te papa penda aboya ba na likolo ya mwasi moko azwi. Azan est peu reconnaissant. Alors celle se bouzo batte parce que yom to pesa ki mukanda. Mais mi belle mususu bazali. Au PC mukanda azwika mukanda ennemi a liboso comme yo abosa ni ndingo pesa ki mukanda. Abosa nyango nyonso tout. So la bien comme la biso te seka na okosa et comme la biso c'est pareil pende ba bazaliana. Il faut avoir l'esprit na la calme. Basi poto za tellement moto na éviter. Baza esprit moto soka yo ki le kambo Rolanda ota place wala ki atane to na Saint-Denis ba so za na melo za place ni akozo atala ndo timbele azu taxi timela abangi kute ko kute dans 70 euros na keika pona de oyini mwana na mo makila na yo moko komo sale zunguluke na bata mokili ba mona ke o sale zunguluke mais yo moko so vandi vraiment entre vraiment talibu moi non aza moi nanga liboso pourquoi non salibu pourquoi non yo qui se monter ma passe bo na zo qui se soni parce que ça la rabana passe papa nanga vraiment respecter nga pas oui moi je te nga na lo balanga vérité mi ba la fidèle bazana bangote na habité son amona azana bazana bangote pardon je suis désolé surtout mi ba la ba congolais bolinga ka ba balle perdue donc il faut yo na mutu no tsake mo bali ona zo bimali bando ke sa mobulu aza ya ngai papa nanga mokili nini toza nango mais ngona assurance ngona wow assurance net ba repesa onde tini mais assurance c'est ça que oza mwasi mobali zeno so mobali asomelo lopango aza somelo ba voiture mais son assurance mbo tellement mukanda na loba moi mukanda zelo te mbo mukanda za visa te mukanda za visa ya lola te ezaka visa ya lola te mbona na invité na biso te conseil za pona bato ba wala ndangai exact moi na vie il faut to bando za na sir na biso moko moi so za sir na yo moko ndesi ngana ka sir na ngamoko boy nenga na ka sir na ngamoko boy basi so za ba sir na bino te e ba ka kimbali wana tromper bino zo d'accord basi na poto il faut ba changer so ba ko changer te bando compter ka bongo bando compter mibali parce que mobali mo to linga ke mwasi mo abaina na ko gangela azo traité comme un zéro moro c'est impossible so ki ka basi balongo eloko wana ke mobali onenga bana ndako eza ndako na ngai ba vanda bien Solo la vérité. Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Il y a plusieurs façons sans pouvoir inciter. Par exemple, moi je parle toujours de moi. Par exemple, Karine Pandoura, maman métisse ses cheveux bouclés. Ma fille n'a trop. Moi je supporte pas les gens qui m'incitent. On a répondre Oh, répondre à Bandeni, yo pour fingi bang. Non, je n'insulte pas. Solo la vérité. Analyse et débat. Je suis Arlette. Cet après-midi, justement, nous allons parler de la culture liée à des divers sujets. Notamment, j'ai des invités autour de moi. Je vais les laisser se présenter et nous allons débattre.
Nous allons parler des sujets de société. Bienvenue. Je vais présenter ma première invitée, Karine Pandora. Bonjour. Bonjour à tous. Karine Pandora, la maman de Métis aux cheveux bouclés. Bienvenue et enchantée. Merci. Ensuite, j'ai Tédis à côté de moi. Je te présente. Bonjour Arlette, bonjour à nous sur Nabiso, na solo la vérité, merci à nous sur cette occasion. C'est la première fois que na solo la vérité, c'est la première fois que na analyse tout ça. OK. Na sepeli ko yamba bino. Torobandana nous na ba sujet o isolé kana ba réseaux sociaux. OK. Sujet liboso to ke na ba relation. Lelo ba relation na biso ils ont marché. Est-ce que bokoko boyebi pourquoi? Est-ce que bo moni yango bien bo monité? To bandana yo papa na ngate 10. Ba relation na biso e marché te pour l'année. Ma relation, quelle relation amoureuse? Relation amoureuse, mobali na mo moisi, ils ont marché. OK. Bon. Premièrement, pourquoi la relation à biso ils ont marché? Tu vois, moni lelo ça a moins confusion ma bébélé, confusion en bébélé, ma bobo teli bolingo. Vous en point. Tozo blaguer na mambo ba teli bolingo to. Ah on a kati surtout mingi na poto. Na ebité hein, na lingana yeba. Moi tant tozo na ba Kinshasa, ba bolingo to ando sa ba Kinshasa. Na ebité soki na poto awa. Et simba raté pourquoi? Ngamo na mitunaka. Mais ya mabe mingi ezali bon, na o condamner ka ate basi parce que biso pe mibali. Toza pe ba fautif, biso pe toza na mabe na biso ebelé o pe basi lo ba o sibir. Mais ngana ozo mingi parti pris, moi mingi ya ngai. Et biso mibali. Relation aussi mbaté pourquoi? D ba intérêt legi tellement trop na mboko. Intérêt legi tellement trop. Ba tie liboso intérêt. O le liboso ba tia bolingo. Parce que to iba mama biso o lelo baza o ba bota biso. Ozo un point. To ba bala, ba nota mingi na bolingo. Baota lobi à venir à bana, baota lobi neneke. Mais tant que comment na poto awa, tout échangea. Tout échangea. Ba domo la relation. Et ben intérêt, ba domo hôtel. Mukanda, ba domo hôtel. Ba bien matériel, ba domo hôtel ebelé beleza tellement ebelé. Na bi que na ko émission to meka to développer. Mais pas si mingi eza la poani parce que bande ko na biso mingi to guti aya basi, baza matérialiste. Balingi trop makambo ezomona na misu batala lobité en plus baza pe na espoir te baza pe na patience te tu vois moi na vie ce muto ozanga patience ozanga nyoso mo na vie patience so ezate en moto opera lelo oyo batu ba hôtel nga peut-être tant so na go beta o mona nzie na oso la vie na ngai na mambo ya motali bolingo to sibil tellement trop côté bande ko tali basi bande ko basi babenga ono bandaku bandeko basi bayi ko fana na batute bandeko basi soki omipesi otali ke obike non moi si on a osepe na bolingo mo o non les vrai o biso to utongo na Kinshasa ya ba chéri tant to wana ba première CO ba deuxième CO ba bolingo wana tant to na poto to ngai peto tali so ba bolingo wana mais tant to comment poto to mona réalité za ilo mususu réalité mususu ya mona na biso mibali to changer vous en comprenez basi bazo kokala yo to pesa bolingo abo mano intérêt na sima bazo tala mingi kala nanu ba bien na bango bazo tala nanu ba avantage na bango na masala nga moko boye peut-être pas ça musika mona tanga komona zate aoya comprendre akoma yi na poto eza histoire na beta eza vrai akoma na poto ayena film on ovi na Kinshasa na poto ayo kutepe ana mobile te femme seule ayeli siko bolingo ndeti ayaka na ndinga kini. Vous en prenez. Moi, ça va être bolingo ngana to ndo vika na kin. Ezate neza na poto. Ndengo yeno kakana. Na mukande ezate na eloko ezate. Moi to za no ezate parce que accumuler ba conseil ya ba basi wa yoko kuta na poto. Bazo beteleke mobali soko za na eloko te ya nzoto. Donc impossible ko vana. Moi ça rend un peu faible. Yo mona ba basi wa belé na kati ya église. Moi, si une fois, deux fois, troisième fois, PC parole, moi, ça quitte. Il y a différentes visions de balle. Alors, on va surtout en avant décembre. Et ça, c'est comme moi, pas si mon master, bon, on va dans moi, si, à bêter le mot, autant suivre na kin, à la idée, on a été avec un va l'autre, va dans l'ibanda, conséquence, on a. Alors, on va bêter que moi, ça le bengani parce que, à mon avis, on va aussi battre.
parce que à mon intérêt n'a été parce que là eloko nzo tout ozoma biloko esa ba défaut minga ngwana maman mikanda maman belé beza tellement belé. Mais avec le temps, on va essayer un peu de tout fungola ba paramètres mususu. Nga iso kenan eza tellement penda ebele. C'est ça. C'est très important parce que on a abordé plusieurs au détaillé mingi. Non zwango après. Na pesa na liloba na mama nangai. Mama nangai. Yebisa biso. Ba relation na biso so marcheté. Oyoki oyo papa lobby en général. Yo qu'est-ce que tu en penses en fait? À cause d'un peu de raison, parce que Mibel m'a remboursé à la base ses alertes. Moi, je parle toujours de mon expérience. Bolinga na mobile. Parce que mingi ezala kaka baya ka vendre pas na biso. Parce que biso na poto tozala un peu na ba situation na banda ko na biso. Aye pas na yo ozana bien, ozana vraiment bien. Ozo occupé ozo lambele parce que basi apoto musu balamba na bango yo zo lambela ye nyo soko ya opesi na klanda kuna yo ba na yo ba yebi o trompake te mais mibele ko batonda na bango te bakenda ka kolinga basi mususu ozo lambele kutu même na fufu mais ya akene ko tromper moi si mususu wana yo pour linga bongo te oza mobile moko boye olinga ke bozala na bien ake tromper pourquoi tromper nga na zana ou bien na tromper ote pourquoi tromper nga yango mona ke basi mususu basilikara na bango ba changer ba comportement mi ba mususu bazali bakaba rapete balinga ka basi basala nyos tu na ndako orke na poto ezala 50-50 yo tenda munga pe na tenda ezaka te moi ça elo nyos tu mi balo bazanga mikanda soko pesi mukanda yebaka ke mobali wana kaka ndenga oza mukanda okeluka mwese ya baguna ye basi batimbela yango bapesa basu bato mikanda te bachange na bango parce que mibali banyokola bango trop baza mingi te o bazala reconnaissant ba mingi te o relever ba point ebele o lobi est-ce que ko garder mobali lelo yo ezaka ko lamba soko zo lambele makeli banda o mute kezape ezaka ka yango te non mais kola manachika na ngobe nyonso na katite parce que so pour lambela mobile no te na ngolambele. D'accord, OK. Tozo continuer. Olobi ceux qui peut misusu bayaka na ba objectif moko ba wuti Congo ba yepo bazwa mikanda. Est-ce que biso na communauté na biso tokoko pesa mobali mukanda te sans to lobela? Non mais okoki no pesa mibali misusu na lobi pe mibali misusu pe bazana bango o pesa pe mukanda. Azan est peu reconnaissant. Alors celle so buzo baté parce que yom to pesa ki mukanda. Mais mi belle msusu bazali. O pesa mukanda azwika mukanda ennemi a liboso komi yo abosa ni ndenge o pesa ki mukanda. Abosa nyango nyonso tu. Mais maman, okoko pesa mobali mukanda lobi pe e simbi na ngote na relation. Boko kabwana ezaka kate ko ganga partout na pesa e mukanda. Mais peut-être peu relation simba kité. Ezaka ka mukanda te. Non, so relation simbi na ngote to kabana biso na ndenga bien et c'est l'autre. Mais nga na pesa mukanda. Après yo okomisu ko emilie nga. Yango esala ke basi bakoma na niveau koloba ke na pesa mukanda boye na boye. Et ça lui passe mobali vraiment ayaki na poto muto ko pesa mukanda za kité. Nga na za kine bien na pesa mukanda tanenga komeninga lelo. Mais maman, pourquoi en fait pourquoi il faut to ganga na pesa ye mukanda eza nini eza est-ce que biso nyonso ndenge to ya awa na poto to zaka ba sans papier est-ce que to ganga ka ke to pesa poto ngo pesi mobali no mukanda eza bolingo te mais pourquoi il faut ganga ngo eza bolingo c'est ko linga ki na oyete non na linga ki na nga na pesa na mbote na prince ya wel Mr Versace na kati États-Unis prince ya wel alobaye na nga mutu soka pesi o mukanda zala quand même reconnaissant na mutu wana au moins na mobile mususu moi ça pesi vraiment mukanda kaka zu mukanda ayaki ne ka pona intérêt ayaki ka pona bit mobe mukanda kaka ennemi boseza mwasi wana mwasi kolinga bongo te oye milenga makasi bongo na pesi o mukanda oye milenga pourquoi tobi biso nyonso na poto soza mukanda te oze loko te nga na zu mukanda na nga na pesi o mukanda ça veut dire quoi to balani ou bien na boti na o mwana na robota no mwana bongo ennemi boso ekoma kanga tellement que zaki na posa ko yaka ozo mukanda na yo bolingo intérêt ale okomi o minimiser nga pe na olinga bongo te fo batu bayeba ke likolo na ngande na pesa ka mukanda yango koma o koma oza irreconnaissant
Ok, merci. Papa Langai, Oyoki. Ouais. Pourquoi ce topé sibino mikanda bokendaka? Est-ce que lelo yo bolingo eza nango ndenge yo moko évoqué awo olobi basi pe bayaka par intérêt bino pe boyaka par intérêt? Oui, mais ngala kolo babo Arlette intérêt ça partout. Tu vois? Na otuna ba wala ndabiso est-ce que kopesa mutu mukanda na pesa exemple mo musicien amemi ba musicien na poto ba kimia na poto na moi ça pesa mobali mukanda na aza bien. Eza question. Ngamona opesa sous réponse wala. Moni musicien ba kima ba on a poto awa mais à la fin abongisara. D'accord. A commencé à mais basi eza différent. Après so mukanda ko biso na ke mi mambo tellement mukanda na loba. Moi mukanda zelo te mbo. Mukanda za visa te. Mukanda za visa ya lola te. Ezaka visa ya lola te. Mukanda za papier. Mais c'est important. C'est important na boité. C'est important mais eza visa ya lola te. Tolinga totsa na première olongoli bolingo otie papier na place ya bolingo. Tu vois, okanga mobali moko atozo sala mabe po kaka apesa ki mukanda. Mama, eza ndako moto omona kozo souffrir lokola kaka olinga ka muto na makasi. Atazo tielo soki lo ni sobi bo poti ati watan na bata salite na mutu ovanda ka polinga kae. Toza bato ezaka mitema. Mitema to supporter. Eza bato nso ko bando supporter te il faut kende. Ozoma na yebi pourquoi na oloba bongo. Bolingo ezaka mutema. Mukande zelo kote dede so abesi masolo ya ko mambe ovana na bandaku ya basi bon c'est normal tout le monde a dit que basi bana avantage ke biso mibali ana mboka o soto vanda na ndako mibali ya basi ezaka pona temps susu ko diminuer ba charge ko diminuer temps susu kena ngana to lingana mona koto na futa koto ngana futa koto eza pona intérêt na biso mibali to longola ngona na mutu moi ça na ndako na azotsala ndako azotsala na mutu na yeke no ndako ezaka ya ngai mobala ya ko vendre pa na ngai. Et là, on a déjà mais papa Mouta hébergé Yozaki quand même Libanda, pas Siwana. Il y a on a habité et baby ça on mitou. Vous allez quand même gentil, Bozaka gentil. Na yebi, il y a on habité. So ki ka basi balongo eloko na ke, mobalo ndenga vana ndako ezanda kuna ngai. Ba vanda bien. Parce que bi mutu so ebi de ke eloko ezanda to pas migeti. So miga ke otsaka ki ngai na place ni akokima pe batu bakokima. C'est pareil sur besoin de couple. Mutotse ki bo ngai ndaku ya ngai bo ya ngai sabo. Eza basi mususu ko ba pesa explication so banda tongo. Tipo quoi. A comprendre ote. Ato isa na yaki bo na sala ki bo. Ato bengi na vidéo. Ato bengi na vidéo na place bo tanga yo taku mumbele yo David mumbele yo tozana e. Tala kuma seyo na zana e. A comprendre ote. Na ebite sko e compréhension na place uta ngasko passe na ngana ngona iba. Et compréhension au basi batia na poto et utarabe soko tellement ko bakabona na poto ya mikie mama biso to vivre ba kishasa ba bolingo musuto sala to kabona ngote ne bolingo biloni nyongo kabola batwa ya mikie olobini na ezali ni net na lamukana ina na lambelo fufu na personne moi exemple on a coup de terrain ngo pour internet on ba fufu na mobile pas ko sala parce que moi si peso linga moi si na culture na biso na soko sali ngo te babengani yo babi osali au rôle na yo te ambo moi si ya on a bi il faut to se comprendre na place mususu bolingo eza ba tâche mutu na tâche na na ko ya te moi si na ngala ki désert ko ngala ko terre ta na yo la museka po la mbelanga semu na lingo sala ngo te ona ngai tu vois babilo ko mike biso pe ba ndoko mususu ba hotala faut tika biloko parce que important est pas mutu to tika ki asokipa ina bana nyoso tuana pona chité na mukaya bandako wana ngala kala bandako ndaku il faut to longola kaka yona ko bandela to longola to tsela mituna biso teke ndaku za obitongo to bandaka bolingo sika ana poto ngaso na zata usuna comrades na comrades ya venir to na benga chambre to na ba chambre bolingo to salaka avada comme pas moi si ezaka différence to kominda kumoko parce que za bon point moi si zoto ane ba chéri ngana na chambre na ngama muke apesa nga bolingo moko ozo mona ke soko mina ndako na ozo monta nsu fois 3 okoma mnene okoma matama mais to yaka omona le contraire soko longo na chambre no deko okoma kana ndako ne achande caractère oza kute pa na nga oza ndako undia zo ke na babala na zo ke na balabala ti ozo na zo ke na babala ti siko za mbali musoko ba ne ndesi muto kwanga bana ko kate ngamwa soko kangela ngai te ko gangela ngali kamo na yebi mutuna makote so gangeli ngai na robano premier avertissement deuxième avertissement troisième avertissement na biminda kuna
Vous avez compris? Bah hier on va basi peut-être ba wa bolinga. Ba biso ne tolinga ngala ko banga mwasi. Vous avez D'accord. Basi na poto il faut pas changer. So va ko changer te bando compter ka bongo. Bando compter mibale. Parce que mobali mo tolinga ke mwasi mo ava ina na ko gangela. Azo traité comme un zéro moro. C'est impossible. Mobali otika mobali. Aza maître ya ndako wana. Maman aza maîtresse. Biso yo to andenge mo. D'accord. C'est pareil. Ok, merci. Maman Langa, je pense que Oyoki. Taningana na loba, mibali balobi, ils veulent la paix. Balingi kimia, mais na poto awa basi a poto kimia ezati. Non, basi a poto bana ba on a kimia. Ezande mibet ba mabe. Ozana boye. Aozonga nenda osele nyonso tu. Ah, nyonso tu alingi. Nyonso tu. Mais au monde kaka okende kuzwa balle perdue mo belibanda. Allez, oya ebisa balle perdue na ki wana madame nanga ko mekate. Atiki laisser aller. Moi si pe nanda ko linga bongo te. Elle va se défendre. Yango mona ki moi ça comme gangela mobali aussi. Mais balobi eza na culture na biso photo limbisa mobali. Infidélité ya mobali ezalaka nango eza bongo po pesa ye moi. Toboyi te ke mobali akoza un infidèle po mbet batonda na bango te. Mais soko sala on ndenga bien. Regardez mutuno no za libanda ke wana il faut pas toucher à elle. Siko ngai neti nga pandora boye na za na jolanga oza na balle perdue no libanda les balles perdues ya ko tumbola nga pe na olinga bongo na Olanda balle perdue yonde mtoza na problème parce que yonde mtokotisi na kati ya makambo na biso. Donc yango mona ki o basa poto ba respectera mibali te zande mibali boza na sale comportement. Soko osaba makambo no sala on ndenga bien respecter basi bo respectera basi te. OK. Papa Langa, n'habite solingo répondre ou bien na tous les cas respect on a bango balinga pas mibali ndeti nini apesa un exemple. Ben respect ni bino balinga pas mibali. Autant aux occasions on a mibali be ba hôtel biso bino basi bolinga oka bolinga respect ndeni. Mais quand on expliquer. Ngana sana yo. Na sana yo. Tokenda no partout. OK. Batu nyonso ba biki ngana mwasi. OK. Soki ozwi makangu no mo belibanda. Makangu wana faye baki ngai na mère. Pas ba pic na ba réseaux sociaux, pas ba kofingana. D'accord? Parce que nga na respecta ko na lingi yo na za fidèle. Yo za no jolo roi no mesana no kotala par-ci par-là. Mais ce que ça a beaucoup de respect quand même. Nazana yo na trompe côté. Yo bando zo nga basi mo ba finga nga na réseaux sociaux, ba wakela nga ba pic nga pe na tiko bongo te ba benga kutu plus loin tina ba téléphone. Nga na linga bongo te. Na ko tiko bongo te yo ndo bando zo makele makas parce que yo ndo mtulken nga ba problème. Mo bala maela salani. Azana ba balle perdue banda a canaliser bango ko mekate. Donc yozo ko autoriser mibali bazo na bango basi. Non, nazo autoriser te parce que nga na ko kanga mobali te. Mobali to yebisi que ko sala boete otambola na yete. Ozala na yete. Mais biso pe to tambola na bango te, mais pourquoi te tromper à bango? Moi ça encore tromper moi si mobali te parce que moi si nous autres ça sacré. Selon yo mais lelo mo qui les changer. Moi quand je suis en relation de couple avec mobali nazalaka na mobile moko na ningate ba par-ci par-là. Vous comprenez? Pour nga moko bo moto na nga moko na éducation ya bana nga. Exactement. Donc mobile soko za mwasi na yo soko lingo sa ba balle perdue no sala on ndenga bien à respecter kaka muto boza na c'est tout et l'autre senga bino ya ngwana respect za la raté net nga moko na koya victime makambo na oloba babanda ko finga nga na ba réseaux sociaux na ndenga mukiete na ndenga mukiete. Mais nga nazala nga fidèle ba finga na bonga ernio surtout ba kenda ko tout plus loin naza pour ça ko lo makambo ati. Donc faut pas changer ba comportement na bino mbala ba congolais. Papa Langai, on a évité solingo répondre mais nga na tuno eloko moko a évoqué awa pas mal de petits sujets. Alobi nani boza infidèle bino comment nango logique makasi mibala ba congolais mais on lo bande nini parce que est-ce que ça le kumu pour na bino kaka na 2023 mais ils ont pareil kaka basi ya série ba sérieuse bazali mibala ba série pe bazali non ya mibala eleki te bazali exception na mamio surtout ezanga eza vraiment mibala on habite exception na mamio ezanga raté
exception ezanga raté na surtout na loi surtout exception ezanga raté d'accord mibala mobulu bazali o pe ya serré bazali Surtout mala yo ba comprendre ko azobeta masolo oyo ye akutana nango choc na ne mutu yake no avandela mibala nyonso ba mabe omona opesa conseil moko surtout ba balanda biso donc maman na invité na biso te conseil za pona bato ba balanda ngai exact moi na vie il faut to bando za na sir na biso moko moi so za sir na yo moko ndesi ngana ka sir na nga moko boye nenga na ka sir na nga moko boye basi so oza ba sir na bino te e ba ka kimbali wana tromper bino assurance c'est le kinyo surtout il faut za sir na yo moko cause la sur en ngozande il faut cause la sur siko expliquer biso peut-être pe ko aider biso na okoma assurance c'est zanine ngai na mère palin batsenga na vai na palin na bito komi rideau za mère palin okoyo ka boye e ozongi boye donc il faut yo na mutu no tsake mobali wana zo bima libanda ko esa mobulu aza ya ngai papa na ngai mokili nini toza nango mais ngona assurance ngona wow une assurance net ba repesa ondetini mais assurance c'est ça que oza moi si mobali zana so mobali asomelo lo pango aza somelo ba voiture mais so na assurance. Mais non, papa. Mais assurance au balinga, il n'a pas mon côté. Respectez-moi. Oui, moi je te la vérité. Mais la fidèle bazana bangoté. N'habitez son amour. Bazana bangoté, pardon, je suis désolé. Surtout mi bala ba congolais bolinga ka ba balle perdue. Respectez-moi. On vous demande seulement le respect, c'est tout. Nga na assurance parce que na vrai chéri na mi yebine naza. Oza jonanga soki ba o wana bazali bandanga na ana yo chaque jour tozalaka na yo to fazaka na yo ça veut dire que na assurance nanga mais yo siko respecter nga seulement c'est tout on vous demande seulement le respect canaliser baba balle perdu na o bien vous canaliser ngo bien yo ba kelele ya kananda respect est réciproque soit azana ba respecter j'espère il peut respecter moi si nanda atozo respecter so ki moi sanda bazo respecter moni ba kanda mususu ya rapport ani parce que moi sanda ko soka respecter te etina mobali na mabe bozo mona OK etina mobali na mabe mobali po sala mabe wana te il faut moi ça nanda ko azala fidèle de deux azala pe na confiance de trois azana respect na ye mon respect est tellement important na vie ya bato moni ngata neza mobali so na respecter moi si na ngaite ata ba camarade ba oyebisa OK non moi si no yanda ko faut respecter d'accord ozomona c'est important et loko eza na mboko eza likamba respect tant to na respect na confiance ya yo moko te na ba il faut za na confiance ya yo moko mobali ko kenda tambula zonga eba ke yo zali mais la conséquence mu société ya bato okuta na conséquence mo libanda mais soko okuta mu mino na palin mu karamelo na palin a se comporter bien yo mo vanda pe conscience zongo bi na gafela imere ngana ke sa buzo ba sinyo so bande mo e comme la rappel biso so la bien comme la biso te seke na okosa e comme la biso c'est pareil pende mo bazaliana il faut avoir esprit na la calme ba se poto za tellement moto na ebité baza esprit moto soka yo ki likambo rolanda ota place wala ki atane to na Saint-Denis ba so za na melo za place ni akozwa tala ndo timbele azu tarsi timela abangi kute ko kute dans 70 € na keika pona des pourquoi le biba c'est à poto donc ba c'est Afrique ba ande musu ba c'est Afrique ba za pareil te expliquer biso différence c'est ali papa langai différence c'est ali pourquoi ba zo ke no bala basi na Kinshasa soki moi eza pona makambo oyo tozomona na poto soki moi si alandi yo bongo ça veut dire kalingaka yo azara fidèle na yo je vous dis la vérité parce que ngana fidèle na yo nazalaka na mobile mususte nazalaka na yo bozaka pe zuwa wa mibala ngona biso baza zuwa na nenga mukete ko bouger te babengo na téléphone te yeka na téléphone donc ya osane buzoba yo babengo ata na téléphone te siko yo seranga makasi bongo za zuwa nanga allez siko yo ke sa buzo bangana tika yo concurrence concurrence non mobile ko asali boy ngabe funa sala boy non ngana sala bon tu na lobby que na lobby yo kanga de papa na yoka na lobby boy o lobby que atoza na melen so moi ça yo ki ko za na melen so pende nya lando tina melen so moi ça lando tina melen ça veut dire kalinga ko mingi alinga perdre yo te
azala mobile mususu te azalaka na yo yango non la biso que soit va ndako na perdre qui t'a dit nga na jona nga ba bisinga ka sa bani na roya na kati bino te parce que na débat wana na ebité soto okoma tikan ba sujet za moi mingi hein to continuer ko développer. Pourquoi tu as ma maman ou bien papa na tout na yona? Pourquoi ça est-ce que téléphone non numéro code des années? Pourquoi tu as code na téléphone non? Ça pour sécuriser téléphone. Oh non. Mais pourquoi il faut ça code? Téléphone a un code un parce que téléphone il faut ça sécuriser. Munde la sala qui ont été pour na basina mibali. Na éviter ce bagot le balanga le contraire. Téléphone ti munde la sécurité na. Attends pour na basina mibali tiens. Et ça pour na couple tiens. À ça pour na sécuriser téléphone na ko kende. Mais le quoi ils ont un code ya sécuriser na ebi ki ate ke na on a du téléphone mususu. Na ko équiper ma. Oza couple. Oza moi si. Oza moi sou bi oza moi si. Est-ce que ça na numéro code na o? Ya téléphone. Attention mongo. Tete kasi but ezato so la te ba sujet l'équipe parce que ba tout bazo c'est plan. O pesa ye ni code. Na pesa na pesa depo. Ah, maman, oza code na téléphone non. Ouais, j'en ai. Pourquoi? Parce que c'est mon téléphone. Oko autoriser mobalino ata la téléphone non. Bah oui, parce qu'il y a rien du tout hein. Parce que oyoki ah normal. Donc bon changer ba kombo ba touté na kati ba téléphone. Non, sokoza ba secret na kati te. O ka so muni o pesa mo sino téléphone. Bien o pesa mba no téléphone. Kasi to longola ba code wana. Sécurité na téléphone eza pona o peut ko perdre ngo. Par exemple, non importé ko za na kati kuna ba ko mono. Non, c'est ça. Mundela sala ngo pona ba couple te. Sécurité téléphone mundela sala pona ba couple te. Donc lelo yo communauté na biso ba communauté na biso toza na droit ko pesa ba numéro ya téléphone, ya ba code, ya ba téléphone. Mais so linga moi sinon pesa te pourquoi? Ah, oba pesa te siko. O pesa te bon le pourquoi bon na kati kuna c'est normal. Mutu vivre ya na vivre na quoi na e. Et ça na ngala biso que non et ça dépend ba tu bo vivre na vraiment mutu ya bindeni. A vivre neni na okena makamna e. Ngana koza na pesa ka mwasi na code ya téléphone. Mususu na boya ko pesa. Ye moi me ya sala kuna na kati. Ça va tout ça pareil te. Mutu na kwa mutu na makamna e. Ndesi ngana pesa kana ngai. D'accord. Maman na ngai. Oza eloko bakisa ba code oyo. To donc to longola ngo alors. To longola ba code na ba téléphone. To longola ba code déjà na on a tina monter. C'est que ceux qui code déjà na kati c'est que zo bombelo komo koza na makangu na kati. Te ngapela na ebi téléphone hein. Na ebi téléphone nga code ya mo passe pour longola. Code wana c'est que makangu baza ba chéri ba la kati. Na ko pesa moi si code. Na ko pesa code mais ko longola ngo na tika téléphone nga bon na ko sala monter. Faut ça na code. OK. D'accord. Donc, toujours continuer. Tout le belana nous ba mariage. Ba mariage, quand il y a mariage, ba tumbale ba se séparer, ba lingani na ba. OK. Ba kutani ba lingani après ba se détester. Ba na ba se retrouver. Il faut que tout ça la nini. Avantage nini ezali, to boite to lo bate que divorce eza mabe machin bidule. Je pense que to yebi en union so biso nyonso na kata société. Si ko yo place ya bana. Est-ce que le lot au monde a basi na on le entend que maman basi to mibali to so boya ko pesa bana papa to so mona ke to pesa epona nini to kabwani ale to cheka n na n expliquer bisona na pesi na nous loba. Bon, mariage c'est bien parce que ça en cas de Bible en cas de Bible mais conséquence de divorce ndem teza mabe. Divorce lelo eza bien te na vie surtout mingi ya bana parce que ba osibi yango bino mokoka bana mais ba osibi yango eza bana parce que lelo oyo so to mona bana ebele lelo to mona bango libanda bazomela ba otsa ba kwiti bazomela eza à cause de divorce mingi o bana mio tout te bana msupe banda kuma ba libanda ya cause mingi ya divorce est créé en ebele. Le haut on a niveau net ya biso na ba bled kuna obi conséquence le ya nini bana biwa ndoki bana zo ba kindoki eza mo beleza na kati ya divorce pendeza importante na vie ya couple c'est importante ngana na souhaita ngote ngona linga soki nzamba osunga un jour na bala pour di bon afandi penda libela nzamba protéger nga libala parce que lelo okotala ba ndeko mususu nde ba vivaka soka obetelo ke avivaka boye ba parents bazara musika o azalaka boye suka lango vie za bien te to perdre ba ndeko belé pe na cause ya divorce parce que ngene place mo boye pona lukaka mbongo
atiki pe au moine bandeko bele pe bakufi banzela ba mayo pona oya ba poto à cause de divorce divorce ngana na mona ngo ekola quoi moi li felo mo nzelo tinda na 2000 felo vous ça pena facile to vivre parents koto ils ont des conséquences vraiment ébélées ngana ko conseiller na bato o bazana ba couple so mo ezo simba te so ba lo ba sani na nzambe te lo ba sage. Est-ce que simba ka papa na ngai bon héritage Mbappé conséquence musu pe dans la divorce musu esala ke so que bon ninga yemba ke non divorce musu ko sa ezake pourtant musu kabula na mabe peut-être so ko kabula pona mabe mo ngeko koma lobi musu pe za na normal au pas ki ko to se trouver ki ko to se trouver mais mingi penda ezala un peu rare malgré ça rapace moi ko kabona rapace mais so que simba te yango pe za moko ya solution c'est ça on a ko lo bangwana. Ok, maman n'a pas pris parole. Bana ba se retrouver na katikati divorce ba parents. Oloba nini? Est-ce qu'il faut ka to bongisa, to kabwana kaka, to sala nini? Ba boko kabwana bino pe botika na bino à l'amiable pour na ba na bino ba sala bien ba kola bien parce que tozo mo na pe na ba réseaux sociaux makambo esa de ma mon papa a divorcé na moi ici a yini ba na wana surtout ça. Pourquoi ko yina ba na makila na yo ou rejeté bango o yini bango parce que ça na moi si mususu bikoloka ya divorce ya malamu te ba divorce soki moye ezali ko solola ezala bien bo solola parce que bo sala déjà batu na mukili botiki bango ka bongo atozo tindela bango bongo atozo pesa no pension alimentaire affection sur ezate eza na malamu te. D'accord, to continuer to lobela bana lelo yo ba parents mingi baza divorcé. Bana ba se retrouver maman au lieu à ozwa mbongo pension alimentaire azo yambango tous les mois mwana azo kende même pas vacances et pas papa mais azo kaneka ka mbongo papa pe ayoki kanda alobi stop na osala sous un geste monté maintenant on peut sa mbongo présence na zéro. Tu penses quoi? azo on place moi alobi na pona ba maman muso ya ba parents muso ba papa ba kabwani batinda ba kuma roina bana. Non, papa go ina mwana ndeni. Papa go bana ndeni go ina makila na ye. Makila na opena bando ina. Ngata mwasi ndeti mwasi na kawena mwasi na oza jamais go pekisa nga bana ngai. So pekisa bana nga se go lingi pe ngai te. Na ova na opete. Wana no tolongo na makambo wana ngala go ndeti mtoka ngai go leka te. Question za nini? Question o da lobby sikoyo ba oyo aba pekisa ka bana. Ba pekisa ka bana. Bon. Ezara un peu passé eza moi passé le loko mona ba paré belé so ba kabwani ba mama ba olinga te bana ba ya mona papa et ça la passe fort ko mona ke mwana no boti oka ka sangone na musika papa mo mta simba gena loboka kena na la crèche papa mo mta simba gena loboka kena na tike na classe papa mo simba ke po ani mama lingite vous comprenez mama lingite po soki mama lingi ata papa sa ndeni Vous avez la façon que papa wana il faut s'occuper na mwana na ye parce que d'ailleurs tu dis la poisson alimentaire les arabes oui place papa vanda ko ke pe otiki bana et ça passe parce que maman et belé ba na kati mboka oyo na osenga maman et belé ba wala nanga bozo exemple ya maman biso maman adajua oyo un témoignage adaju oui témoignage maman un vrai maman vous comprenez ba azoka makele pona papa na bango papa na ngo boy maman bango ibisa yeke na wana papa na bino. Vous comprenez? Koloba mabe na été ko solo mabe na été. Wana za papa. Ozomona mama ya solo yona. Po elonga na oloba, siko point komi ngamona na expérience na. Mama penda boyo mona mwana. Vous comprenez? Ezali, bwana problème te ka po boka bwana. Et simbite mutu mutake na kwa na e, boyo boza ensemble. Alingo kutana na mwana te alingi boyo te. Akaboyo no na mwana. Est-ce que c'est important au kabola mutu na mwana na e makila na OK parce que bana ana lelo oyo to kabola na bango suka ba finaka ko zonga ko ta papa na bango OK ozomona basi balonga ba comportement na comprendre na été son de ko biso pe maman na ngai oningo bakisa quelque chose par rapport mindele mona na papa ba mundele non ngala boya na ngate mais eza ba papa nazo beta c'était côté na ba papa bino
bozo ça ba guerre na ba réseaux sociaux na ba na bino. Et quoi empêcher mututé, quoi empêcher té au pays sa mutango na mwana e. Oyini makila no ka parce que oza suna maman na té. C'est ce qui m'étonne en fait, makila na yo moko. Canaliser moi sinon boza na yo wana ya sika wana ke wana makila na nga ba kozala ka makila. Est-ce que maman ya sika soki ba tout ba neti couple ba kabwani. Mobala bali moi si mususu. Est-ce que ça moi si on a na capacité à quoi interdire mobala mona bana na été. Mais ce mobala za faible et bien ko réunir bana na été. Alors yo que la moi sina na sika. Ba ko tisi mama bébé na mutu na e occupé sous bana. Mais papa izanini. Izanini tiboko matina niveau wana ke bobo yisu ko mona bana na bino. Oyini mwana na mo makila na yo moko komo sale zunguluke na batamo kiliba mona ke o sale zunguluke mais yo moko so vani vraiment entre eux vraiment talibu. Ah moi non aza moi na nga liboso pourquoi non salibu pourquoi non yo qui se monter ma passe boy na zo qui se soni parce que ça la bana passe papa na nga vraiment mais tellement comme papa na nga comme ça la nga na miso bato a okiti sanga azo sanga soni makabino mbel bo ça la bana na bino bana makila na bino moko ngala koloba boye na uta koloba ngona génial surtout exception zanga te ba papa bongo pe bazali na bon bazali o baza esprit faible akuta na moi si moi za esprit kolekae alandi esprit moi si et pas continuer à poto là mais eza ba papa ba sala rango ngape na opesa ngo c'est makila no tika makila no tika makila no mais baza mingité ba mingité papa penda aboya ba na likolo ya moi si moko azui na limité au moins si oboya ba na moko boti na moi si moko boye pona ba na moko boti koto non eza moi pasi ngai na go ko koza pour mamba bongo te na pour mamba bongo te so keza bien te na ba bien te so keza bien na ba bien ba papa na baza pe belé baza belé il faut arrêter parce que toyebi lobité lobeza nzambe négliger lobita monsieur mto exactement tout à fait dans son la vie tout à fait donc toye ba lelo ni to linga to sa lelo parce que to sa va vite ka pona lelo to sa la pona lobi tant to vanda on to vandi boy na ba ino na mère to vandi boy to vandi na Karine eh ben été to tourner na bosso se placement to so la bien exactement tout à fait faut tell la lobby c'est important on a le c'est important on a rôle on a ce papa bongo bazali na habité soki aussi de la République à fonctionner merci soki bo c'est la première fois que bozota la biso bo hésiter te bo partager peut-être émission o koki ko aider bateau bazape misika to saluer mi ma Oxy et Koumassé, tout le monde qui nous suit. On va continuer. To continuer siko au niveau ya éducation. Parce que les loyo to mona baolo basi kaka biso nazoka basi partout, toza mal éduqué. Basi ba comment mal éduqué. Éducation siko ezanini papa nanga. Bon, pour la méthode éducation ou dans la famille moi ça mal éduqué c'est que donc avant bala moi s'il faut que dans la famille c'est pareil peut la mobile faut to ça à charge pas bah si t'es moi si sera ça mal éduqué mobile pas mal éduqué mais tu conseilles renseigner ndeni na famille peut koko kosati non so qui mon éducation va en place belé aux pas massa aux na église aux na classe so ko rater déjà ba quoi na nyoso tout au tika c'est difficile pour moi sous. D'accord. Ils ont organisé tengami. L'éducation c'est le mot à base ya mutu. Mutu soka aux éducation, yeba qui déjà en tambolara bien te. Exemple les années, exemple. Tu peux ça un exemple, il y a éducation au botozol baka comme éducation na définition dans un moto yeba même pas. OK. Éducation c'est avec des années. Il y a un respect mutuel. On a faut respecter. Faut respecter moi aussi. Il faut respecter camarade. Il faut respecter place. Il faut respecter maman Muninga. Il faut respecter papa Muninga. Mais ce qui a manqué au respect. Non, en tout cas, exactement que ce qui a manqué au respect, il faut qu'on se les péca. Il faut manquer. Non. Il faut garder nos péca à maîtrise. Au tchèga Est-ce que ça va finir changer? Monsieur c'est changer à bango. Keba. Non, changer de ni songa na zaga ndesi na te disbo so finginga. Obisingola ta ma net wana miss ne kufa. Changer nga. Et là, il faut tout comme à un niveau où le le cambo supporter. Vous en point. Et là, vous avez dérangé Congo. Bah, quand on le cambo, on peut mettre en carré l'équipe. Et on change le côté.
la vie continue et qu'on change et l'autre côté. Sauf que biso moko nde ba congolais to comme ça on sous tout tsengo et ça on a cette commission na premier degré. To commission likolo. D'accord. Oui mutu a répondre à mutu na silence nyo surtout. Vous comprenez? Soko tali réputation na e. Au moins que les gars va tout à trop bois blanc. Ba yo lobby comme ah lobby na été. Avant une kimia. Oui le succès ya wera. Ils ont ni pour la kimia. C'est kimia. Merci. Maman, éducation. Biso ba maman. Éducation ezani parce que ba lobby na communauté na biso africaine basi ne ba transmetaka. Éducation papa zana ikunate donc ezaka ka basi. Maintenant, je vais vous dire le contraire. Moi, la personne qui m'a éduqué, c'est mon père. Papa biso m'a éduqué. Moi, l'éducation. Donc, ezaka ka maman te zape papa. Ouais, OK. C'est aussi le papa. Moi, papa biso m'a éduqué. Parce que papa biso m'a beaucoup dans. Moi, vraiment, l'éducation passe avant tout. Parce que l'éducation, elle sera place tout. D'abord, comment tout ça qui va valeur ni ma pesa biso. Donc, c'est ça. Et bien, là, na réseaux sociaux surtout, baza mal éduqué. Sauf que si nous sommes mal éduqué, bongo. Est-ce qu'il faut qu'on zongi cela yo oza bien éduqué? Est-ce que ce muta finga il faut qu'on finga? Il y a plusieurs façons de recadrer mutu. Il y a plusieurs façons sans pouvoir inciter. Par exemple, moi je parle toujours de moi. Par exemple, Karine Pandoura maman me dit ça va cheveux bouclés. Ba finga nga trop. Est-ce que sur finga moi je supporte pas les gens qui m'incitent. On a répondre à bon. O répondre à bon deni yo pour fingi bon. Non, je n'insiste pas. Ah, au répondre bondé. Ce muta ebisa lobi tala souki ezamba muta osani. Ben parce que tu es jalouse et on finga souki nanga. D'accord, OK. Ceux qui osent aller na souki bien au finga souki nanga pourquoi? OK. Au kenga motema dikunya. Olina kabelongo. Donc c'est ça. Tozo continuer. Tozo continuer. Merci pour ba réponse Nabino. Tozo continuer, ba sujet ça tellement ébélé. Avec le temps, on va avancer. Donc, les loyaux, insulte est comme facile, surtout dans les réseaux sociaux. Pour toye banité, mais tozo finga mutu lo kwa toye bivinae. Bozo lo banini par rapport à Yawana. Je peux? Bien sûr. Et ça, kolexaka faiblesse na bango, ça veut dire que aza fanatique na yo, alinga ko mingi tellement, alingi o remarquer. Et on face à la loro mo boekaka. Pour remarquer à finga par exemple elle dit bien que moi so nazo finga yi alekinga banda lelo tilobi. OK. En plus baton ba finga ba to zaka ba to mo so tali vraiment za flou aza bien te mais ya zo finga oka bo mona na te bo solo la te et le moko te a biote mais a finga ne okaka pour ba remarquer ba monika ka e bo ba selon yi. OK. Alors, ça a faiblesse na ndinga zani. OK. Papa nangai, pesa biso yano. Et ma finga. Na internet. Yo po finga ga? Ah, éducation azwa. Avo finga muze. C'est impossible. Pour balobi congolais nyonso, azamuta haine. Ce qu'on boit qui boit, yé kuna ningisi e mutu fa répondre. Il faut comprendre le mot on va bota biso ba do bota wa ndinga na. Tu vois? Batobeli wa na internet, misuba yo luka oyebana. Misuba yo luka succès, azomo ke so afinginde, ba otsaika ayebana amonana ba yebaye. Donc il faut comprendre mutu, il faut ba contexte mutu place ni tango ya na internet et là on y azo luka. Ozomona. Ce qu'on a sepela mingi tango ba basala pe ba vidéo ya bongo, surtout mingi ba bata makana, tango ofinga bo bimisi pe longina. Vous comprenez? Il se peut te coller na yo, tout le monde on est aux finga. Exact. Ouais, il faut bimisa longi. Tout le monde on colla. Sponsor bimisa longi. Net mutu wanga sona colla na sia na loba ke bolanda. Ete za éducation e banda bo mwana. Aza bongo. Vous comprenez? Ba o ba bimisa na zo finga. Bon. Loba peut-être on a vu ce qui va misusu pour ça va yebana. Koloka ko yebana oyo ezala makambo ebele mer. Vous comprenez? Biso koti ba monde oyo kalate meteo comprendre pe makambu ebele mutu musu na kati internet awa akolinga sa elo mo pona gagner ta musu un petit rien na mafinga pa finga mutu musu ala po sabe bisa relation na mutu kaka pona akotsa mbongo na réseaux sociaux uzomona. OK si je zebele ko to so eza eta ya social to so lati eleka ezaka te po sa émission bana finga batu otalisa mutu ninga zale dede
Bah on va encore supporter ben JT na habité. Na on va supporter. Bah on va encore supporter JT na habité. Pourquoi on va supporter JT? Bah on va supporter te. Bah on ingérer yo, bah on finga yo, et ko changer yo et l'autre côté. D'accord. Et ko changer yo l'autre côté otika soko za la mulai otika mulai. So za mukuse otika mukuse. So za kitoko otiko kitoko. Soko za mabe otika la mabe. Et l'autre ça ngwana ngwana. Il faut surtout comprendre gars que non ingérer changer na vie à mutu l'autre côté. Na éviter so ba no finga eso. Na éviter so ba no finga. Parce que mutu ko ngana ko vana na no finga. Muta finga l'équipe a finga na fingi. Na éviter so na zokosa. Kumase. Na éviter so na okosa na okosa te. Réalité za ngwana batu ba ko kaka ko comprendre. Ingérer ça c'est tout. So ba comprendre c'est bon. D'accord. Maman Langai. Oui. Osa célibataire. Oyebité. Pour les lots et commis ceux qui batunio, osa célibataire, je sais pas. Non, mais bah célibataire batondi est belé. Je suis en couple, sauf que c'est ma vie privée, j'aime pas parler de ma vie privée. D'accord, ok, exemple. Pourquoi il y a autant de célibataires? Bah drague. Mi ba l'on va draguer biso lisouté en fait. Bon les qui? Expliquez biso, on peut son parole après. Pourquoi bon draguer te? Bon ça va célibataire. Mais toroyo quand ba téléphone na bino loko lobi ya yo téléphone code des athées. Mais bah bazo tinde lo ba message. Ba drague wana. Oui papa nangai. Yo mo en couple. Yo en couple. Vous en couple. Vous en expérience wana. Bandela ce question. Eza sujet, eza vie privée nanga na loba tenga nem na poser ba question. Bandela question. Na lobi no. O drague biso. Ko drague. Expliquer biso na drague. Les loyo. Bozo drague te. Pour boza ka célibataire, tozo comprendre te en fait. Non, ko drague te parce que drague na bango. Et comme il lelo lia lelo buka lelo. O drague nga na moi na butu to lalani. Nga na kondana bango. Ah. Buki lelo lambi lelo. Yo siko esala randeni 3 mois 4 mois. Non, état dama muto ebité mutu. Est-ce que tozo na patience soit? Te, na bien. Parce que c'est ça la bato baza patienter. Parce que il faut ça la réunion surtout. D'accord. Peut-être bato baza vite aussi qui mobulu et qui ndumba na peut-être bamba na patience on a te. So écoutez bato ba patient. Alors nous doit pas patience avant de mala mutu. Nous va peut-être aux linga mutu on a pour un temps. Oui, quand pour avoir plaisir en autres. Si qui ok. Là au cause de la bouca le lamba le loké na imba moko. Mais ndeti mutu lokola bakumase lokola ba si bazwa pena moi temps. Si moi temps pour abuka le loté. To tu na nigie. Ok, maman, tout spécial loba. Buka le lamba le. J'espère cause à la abuki au le boké non petit musika boké non petit. Donc ça dépend en fait. Ça dépend d'engue yo oko se comporter. Mususu à cause à la paix bo oumeli pe bo oumeli bo ça dit 6 ans, 7 ans, 10 ans après bo buka nika mbala moro ali akena. Donc ça veut rien dire en fait. Et ça ndenge yo mwasi okumbela bolingo na bino parce que mobali na mutu na ye ayaka na tirer pecho aza de longues jambes a kitoko na mutu na ye na loba vérité na mutu na ye za na ozo pecho na okata après na tikai buyaka bon siko ngande mwasi façon na ngona se comporter nde ça la que to continue ata to sali 10 ans to bukani nante ata to bukani lelo ça ne change rien donc c'est ça. Mais là, on a beaucoup de gens qui ont été bon, c'est veut dire bingai. Na pe c'est les mamans ko. Bango mo basia na toi pour toi, to que non bien. Basu ba na pour toi. OK. Bango mo ne balinga buka le lamba lelo bango moko. Ndenge ni yo yebi ke to yaka lelo to comme anda na bango lo ko présenter de na bouteille à whisky. Et buka abatu. Mais on présenter une idée. Mais si on va présenter une bouteille à whisky, il faut qu'on sache le logo. On présenter une idée. Non, exact peut-être exact visite que allez nous accueillir yo. Tourner dans le mutu te guna yo déjà présenter bouteille na table. Attention. Mais si on va présenter une bouteille na table, si on a mon bali solo avec un grand H. On met le whisky no pour ça le l'auto qui na, ouais c'est l'auto. Bah oui. Yo kotika mubaya na kena polo banaza yuma. Non. Moi je parle toujours de moi. Et toi non, nga pendant la maman de métis aux cheveux bouclés. Ouais, les avis privés là, na kotaka mo muke. Jo mo balinganga. Ane pe mobile kitoko. Je vais pas citer son nom. Il a beaucoup d'argent et tout. Alingi nenga. Jo na boule ne
Pandora on est dans mon akebo de longues jambes bazala kitoko boina boso na zui na ko buka ye na nenga mukete ngape na mtu na nga voilà makanti na yo yoka jamais si ça ide na jo na pe ngape na bijo yo pe yo kanti yo buka ba sinyo sunga sko na kari na kene pas gar et pas Joanna to la ne titongo tout ça pelote après na zonga na ah au monde ke basi abongo pe baza ah mais là peut pas whisky non so na lobi non alinga ga sala te peut-être peu ki akokai na été yo so tuna so akoka ki joya ba jete so na lobi no jo mwana bon aloba ki nini après histoire on kaka boa botika ni et les clés banda botama na vie non moi ça sale mama bongote ah omoni papa na ngai mais na mbetu bi basi ba ka timidity faut mo ba inda bandati oh abanda peut-être tant soit là et azoro ba pongi au style qui na pongi ale kana pongi titongo asuki tongo etani non c'est pas dit pour te dire que c'est pas dit que so ba yelo ka whisky faut buka mala moko non il faut te maîtriser parce que aux adjo bon na ebite papa nanga nga kutu so yelinga ba jewa na mbala moko yo oza faible bonga linga mbala ba faible ta nga na pesi exemple le na communauté na biso ngo ba teke ngam na oloba na salamu na so ambo esamaka na communauté na biso mais faut changer ba comportement na biso so sala bo changer te basi nde faut ba changer basi le rôle la biso ba zebele la mokili o balinga ba jona ba pe azana pe bo amoni pe yo bo anteni da dans et quand le biloko abino c'est avec ndeni yo za ndeni na Pandora te na de longues jambes naza donc voilà bien oui très bien ben oui ok c'est bon c'est bien qu'on soit soin c'est là maman peut se donner un exemple moko soin ngozo ngondeni on est ba secret na na bimisanyo suka ka isa plat eh maman okoko ça peut-être on a plusieurs okoki pe ko aider bato ok ça le pas on va nous ça la rater na bo oyoki papa oyoki sekele ebombami balo baranyo sauter ok donc to continuer balobi basi alelo ya poto balingi mbongo ah fojo apesaka bato mbongo te mama est-ce que mobile il faut apesa ko mbongo balinga na mobile pona mbongo te l'argent vient petit à petit mobile akol mibalo bazala soka lingo mbamo akomo kabelo bolingo basomba ngote hein bolingo za naturel net moti bijou saphir neuf chaussée de Havre na Belgique ko kesmo ba bijou na no regretter balinga mutu normal l'argent vient après bolingo mbongo wana simba na ngoti simba tenga Karine na linga mobile pona mbongo te ce que ça n'est le côté donc yo ko linga muta sans papier à ça la kate gigolo tienanda heureusement pour moi mibalo balinga ngesa ka mibala mbongo ah d'accord mibala mbongo kande balinga c'est qu'on a la chance mais na linga nga bango pona mbongo te ba yebi pe bango moko d'accord ok na linga mobile vraiment zanoka normal ngana feeling le kakaka l'argent vient après en plus mibalo pe balinga nga bazala ni bande do kabelo te en kabilote net muta manga na poto ya to lingana na donc kabila ba 5 € et 5 $ pomme au moni mais là on se retrouve na poto papa ba na to lingana n'est pas no kabila mbongo te donc ça veut rien dire en fait ma papa na c'est rien du tout ça ko kata yo mama bo se plaindre mbongo esalini biso basi to sali bino nini mbongo eza problème bon basi ana poto mbongo bon malheureusement ngai non nakutana mote moi si mo trombongo mais ba misupi baza balobake basi baza trombongo to mbongo to na poto je peux na poto na qui sont sondés basi balinga mibali pona mbongo mingi je vous dis la vérité musa les ate na Kinshasa je suis désolé ba na Kinshasa dédicace na bino ngwana la bino fort mais je suis désolé pour vous na Kinshasa musa les a raté bolinga mibali pona mbongo biso na poto bolinga mibali pona mbongo ti bolinga bango siko pona nini na poto ka mobali fo mobala za neka nga na sala kana nga bafuta nga mbongo na nga et tout na zaka na besoin de jona nga toza na biso bien c'est tout mais bango kuna balinga mibali pona mbongo misale ezala te mibali faut pas pesa bango yo basaka na bango papa na ngai ouais place bo rosa a raison mais ana poto penza mingi te mais misupe bazali non ce mbongo ya te so ça pour les loyo pourquoi na oloba bongo parce que lelo beaucoup de femmes disent que ba critère na bango ceux qui mobala za na mbongo te ko simba te parce que azo banga ke eza
non le bandeni que mbongo ezo sécuriser moi si mobali du coup azale longi mabe azala soki pendenge ni mais du moment kaza na mbongo mbasi bo lingai te mbongo répondre na nyoso mais ana poto siko biso to na biso ndenge moko mbongo ko tsango te parce que mbongo ana poto so bi mbongo oyo zala ngona poche songa be na coach sango na coach sango donc basi o badinga mibali pona mbongo na poto awa bon je sais pas so ipenda bazali na mona sensité olinga mbai pona mbongo parce que otula likolo luka mbongo ma gena ba kayuna ngebele be so ya kombe bali na zoni azi mbongo na ndo pesa parce qu'on changer belé okoma mama lewa oui mama lewa te e ba so alambela ga mibali ba kota ka bali ah OK okoma mama lewa na poto ah ouais ngai ko so kena ngabo etalio OK papa na ngana tous nos questions mon poto komi vraiment kokoma na suka Pandora awa depuis toute l'émission bande koloba lobi je suis Pandora naza boy est-ce que koko pesa biso omonye neni pesa dans point de vue na yo omonye neni po aza quand même sexy omonye neni par rapport na yo parce que babi beauté ça relative expliquez biso omonye neni bon aza mwasi a mwasi o mwasi nyoso nenga ba long jambe na moni yango pe long jambe eza nango donc lelo yo okoko lingai ani mwasi bo linga de fois so c'est un linga linga eza pareil so pe na linga linga eza bo ba sit OK ya essentiel ka eza ka mwasi d'accord OK oui ba isa suko e pa mwasi eza ba qualité za on a kati donc lingo lo ba ke exactement oza ba long jambe no mais so oza ba qualité ki bo mwasi na te oza la patience wana te ki bo mwasi OK beauté no ce que na maya OK donc qu'est-ce que tu en penses en fait? Pour moi, c'est donc, si on a dit que na Pandora, j'ai confiance en moi. C'est pas toutes les femmes qui ont la confiance dans Bango. C'est pas toutes les femmes. Je suis pas n'importe qui. Confiance c'est Rosa Ponte. Rosa non la confiance. Est-ce que et l'eau quoi là qui bon moi si Katina. Bon, na toutes nos questions. Vas-y. Question simple. Ba non papa ba amuna ba rappeler nda utina nda. Père Abalifonto nanga ngamu na bois qui sai alandanga ti pourquoi oza Pandora oui pour na Pandora mama mitisa ba cheveux si non on nga ko pourquoi oza ka otaka Pandora pour na Pandora nazangai naza Karina moi si kitoko nazangai na milinga makasi na nkumu donc na bois qui sai mais alandaka ba aya ko tala ba on les a vie privée nanga tazo kota na ba vie privée nanga na dinga te muta kota na vie privée nanga on a vie privée nanga ah mais na oka na habité soil na oka kana émission opele ka que non apparemment yo moko nde mutolinga papa bana notaire au mona bana passer pour la raison quelconque oh yo mozo donc on to reprocher na réseaux sociaux ya moto mona en live si moi mamto betaki ye mo azana ngo te dizo bon comme na bino bozana mingi vraiment songa na ena émission na ezala rabuye ezala kaboye ndenge nini na sute 10 ezala raté on a vie privée donc exemple nyo soto pesi oza na kati en fait na vie privée na linga raté te 10 na linga raté siko seko kawana papa ba no se ka ki Pandora non ki Pandora na ngane mutesala ki na bois ki sa na linga na ngate donc eza vie privée na nga ba kota na vie privée Pandora te d'accord vie privée no se veut dire ndena auto tuna pona baba on eza vie privée na nga ko kota na Karina nga nata oh ah bon mais tout sur la maison sociale toujours ta bonne ba ta sociale to boite mais ouais les vie privée na nga ba betaka vie privée Pandora te nga na tunyo ba question vie non tu to vanja au moni nga na poser question vie non parce que na ki par ba vie ba touté alors bino pe bossa la pareil ba chronique fois tu non lobi da bino nyon surtout arrêtez de vous mêler des histoires attendez je vais parler s'il te plaît Zéla arrêtez de vous mêler de la vie privée des gens bobeta maso na bino moko boni ko beta ba vie privée ba tout trop bino ba vie na bino il y a beaucoup de problèmes dans la vie privée na bino mais bino bolinga ka kula na ba vie abatu et amala muté bo changer ba comportement na bino donc poser une question mususu vie privée na nga ne me pose pas c'est ma vie d'accord Pandora oyebi que moi si ya bien malonga akoki ko se poser pe vie privée na net sur internet boy chaque jour presque chaque jour on a bien toujours dans internet dans les réseaux sociaux est-ce que moi si pendant on a mérité libala à cause de la bonne chaque fois l'internet
tout le monde 12h tout le monde, tout le monde 13h tout le monde, tout le monde 10h tout le monde. C'est important pour moi si vous avez 5 ans le lobby à ndako libala. Si ko bino bolinga ba bula na bino bazana banda ko mabala na basala assemblant. Hein? Biso ba pandora o to yaka na ba réseaux sociaux mona biso to sala buzo ba loko ba bula na bino bazana ba réseaux sociaux na. O bazala ba centre mona ba centre. Na préféré que tu ngai na zana pandora boyeke na zala bula net ba bula na bino basa mabala na bazana mabala ana basala kindumba makasi basa ba hypocrite. Yango nzambe na ngana ba likamo bo esa bien. Nasala ni na la tableau na ngami kuse na la taba mayo de benanga na kenda ka piscine na bina kana ngana koteka ni elo ni ngana koteka nga pandora tena reste tom sotera mèche tom sotera mwelamba na teka ba perruque na sala ba promotion ya ba bijoux et pas moti bijoux saphir na 9 chaussées de Wavre na Belgique bozo ba bijoux ya kitoko na Bruxelles na sala ba promotion yango pe na latite. Oh, pendant la maman de métis, je vais poser ma question pour Zobanate. Et vous avez question. Ngane naza bo écoute nga soko zwinga na moi sino sepeli par rapport ba bula na bino ba banda ba sala assemblant na. Na wo sauter à te. Sino azuna CP c'est veut dire expliquez-moi bien. Kasi ngai inde naza bu naza ka fidèle. Naza bien ko koleka basi na bino ba sala hypocrisie na ba réseaux sociaux. D'accord? Eloni la sera fidèle. Oh. Eloni la sera fidèle. Jona nga so bengi jona ngo tunyo ye bisoto. Jona. Papa Bana. État de tes vie privée dans Rai. Ça va Arlette. Arlette, merci. Bolinga ba hypocrite trop monia Arlette. Et ça na communauté na biso balinga ba hypocrite. Biso ba pandora o ba omongo boye, o bois kama makasi boye, o sala ba aux na réseaux sociaux et tout. Balinga ba mon net o ça exposé. Or que ça état d'esprit na yo soko yaki na réseaux sociaux pour na ça qui boula o yaki na réseaux sociaux pour na ça papa na yoke na vie privée à mutu yo yoke sur la vie privée on monte ko mi ko attaquer mutu tena attaquer tena tous les réseaux sociaux aya pourquoi olingo linga arrête na biso linga mbala ba réseaux sociaux te ngai pandora na linga bango te mais tani c'est moi muta réseaux sociaux na za muta réseaux sociaux na ça là c'est mon délire en fait c'est mon kiff c'est mon délire délire c'est mon délire c'est ce que j'aime mais na ya ka te pendant lukami ba na réseaux sociaux hein OK na ko ça ki ndumba na réseaux sociaux na comprendre merci on comprendre merci o comprendre ngane ndo bino bolinga ka ba hypocrite na bino ba bula na ba sala assemblée ba za réseaux sociaux ba sala ki ndumba trompa na lo balanga mutu te na yebi na ngate mais basi na bino na o ba trompa bino par rapport na biso ba o basi na biso wapi ba chroniquer o bozala na bango na ba l'écran ba chroniquer c'était o bazala na banda na bino na ba sala assemblée genre que baza na réseaux sociaux te bana mala mais ba bula minene par rapport na biso yo leki bana wara ndako kuna na kibonzambe makasi ah ben oui makasi Bonsoir, on va merci. Koumassé, non, la vérité, Koumassé. Non, la vérité. Baboula minene. Comment tu Koumassé témoin non? Est-ce que ayebi Koumassé amu. Yo mozo ba no vie privée no. Ah OK. Koumassé amu tanga ayebi. Donc Olanda ba fia na te o bo mona bango ba ki para réseaux sociaux te baboula minene. Biso ba o bana malamu na ndinga mukiti. Anibi moi malamu. Merci. On balinga vraiment comme si nous avons vraiment la vraie chérie. Et par rapport à Baboula, on a pas hypocrite soit. Occident de la République. Merci aux personnes qui viennent de nous suivre, partager notre émission. Nous saluons encore Solola Vérité Awana Saint-Denis. 35 Anatole France. N'hésitez pas à Saint-Denis, venez partager votre expérience. À très bientôt. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Mabanga, pesa mabanga papa langai. Merci na union so na biso, merci na velanga inventumba na vex. Merci na assistance à David Mumbele kosi na Yuda. Merci na Ope Koumassé photochrome. Merci pena aussi de la République, merci pena na MS, merci pena Migenyema sur la vérité papa ngeli. On est là toujours. Merci pena Linda Pindi. La Air France, c'est ça, non? Merci, merci. Bon, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de Boyambing, l'émission Abina Lelo. Merci beaucoup, Prince Yahweh, l'Intaloba, n'a pas de l'ofo beta pièce. Prince Yahweh des États-Unis, Angwana, Moti Bijou Saphir, 9 chaussées de Wavre en Belgique. Ma bijou n'a pas question, Bakuna. La TikTok, Nalela Binofort, la maman de Métis aux cheveux bouclés, Gloria Edjouk, je vous aime beaucoup, mes enfants. Paola Lopez, Nalela Fort, Triple Taille, Nalela Fort.
Doudou Sadrian 8 na Londres, Tata Mosinanga, Maïlis Miramalanda, Karine Betou, moi la TikTok, Nalela fort. Donc, abonné dans la sur TikTok, Nalela Bino fort, Ridi, Nalela fort, Penelope, Nalela fort, on a staff, Nanga son ça, live, Nanga présent. Donc voilà, je vous aime tous. Olga Baby, Nadège Mondial, Nadège Bomei Mondial, Master Nanga, Nalela fort. Donc à tous, Nalela Bino fort. Namoni pe ya na biso pe Popol Mupasula ya yangwana Migenie ma ya yangwana la maman de Métis au cheveux bouclé na botaba nanga tata moko. Je vous aime beaucoup, des gros bisous. Merci à tous. Oui papa Langa Iloba. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Président Popol Mupasula. Merci Nabino. Merci. Aimé bon si ton peintre lui na Pesibino Mbote Kams. Karine, bonne soirée et à très bientôt. Bonne journée même. À bientôt. Bye.